toza komona ndenge babitre baza ko saboter eloko oyo bato basangani mpona baya kosepela me batie mutu moko na katikati wana babenga ye komone arbitre. Il fait tout ce qu'il veut, il prend des décisions même impopulaires parce que c'est lui qui a les sifflets. Au détriment, il y a équipe où il y a l'unité ou bien un côté où il y a Kanyaka pour abébisa match. Dikambwana pe ezali tant donné que biso ba Marcelin tozali na ba Caminho soto kamara vita tozana na bolingo vita ekoki kokufa te. Certes na bomo ya moto okoki otrebiche obeti libako kwe otelemi. C'est ça l'homme, eza divine, eza loi ya Nzambe. Mbula nyonso kaka vita te. Ba voisin bazali, bana otobota ba renaissance bazali, ba oyeye sima wana parce que omoni biso na vita totikala kaka statue ndenge wana tobujaka te. Mengambo wana musu bazo continuer kobota. Toyebe sika ba kesuka te. Mais avec les bezali. Je suis président ya SAN akamba biso ezali pona ba milliards pona te que petite ezanga mbongo te. Mais tozui tout d'abord parce que aza vécu bien. Auti na section a brisé beta pebele na bolingo na aza na vita. Je pense que ceux qui va pesi o ba ko pesa e po akamba vita akokamba vita avec loyauté et dévouement. Ozomona parce que avec les besoins de businessman, je pense que vous comprenez le qu'on a zoloba. Le loyo ata ozana mbongo ndenge na lobaki dès le début, mais soki ozana bolingo te, oyebi pe loko zo sala te et okende liboso te. Mais bato basala ka envahissement ya zone neutre. Mais match oto tu ko betana de ring. Mubule bimaki. Omoni que arbitrage ezaki bien te ba boy penalty na biso. Parce que pour te bato moki, toyebisi bango malembe. Le fait que déjà mentalité bandi kokota que la coordination doit estimer erreur ya kopona biso pour toujours sala musala ya ko encadrer ba supporters pour to pekisaka mobulu na stade to boya ke équipe ezo ka ba suspension. Donc na ngambo na biso to lobi boye supporters nyonso il faut azala na appartenance na ye. Par là, je vais dire quoi? Il faut oser la section na yo. On contribuer. Yo tche 1000 francs. Là, tche 1000 francs. Papa caméraman a tche 1000 francs. Tokomi na 3000 francs. Voilà, merci beaucoup Nandenge Boza Ebele partout dans le monde pour notre chaîne Nabino Bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci beaucoup nos abonnés fidèles tout. Il y a chaîne OO Bozakana tout le temps au four et au moulin pour nous apporter soutien Nabino à travers ba émission Nabiso Lanzela, ba commentaire Lanzela, ba partage et ba grand merci Naemoko la première dame d'Orléans Madame Mami Wanja. Il y a papa Misha MJ Télévision lelo et continue sur la bande Nabino le quoi mon messano et continue na ba voiture Nabino na ba bureau partout Bozali pour mais la bino ba actualité mais les gens vraiment tobeta tolobela o etali ya football congolais to pe football o etali kara européen pe abande comme sous mikila poto parce que tozaka na continent Europe te tozaka na continent Amérique mais beaucoup plus tolobela penza tobeta c'était no etali football congolais sur scène na plateau na ngana zanga moko te na zanga moko ya ba président to ba kambi avec club ba kambi avec club ye kombo na ye président Mokuba Marcelin Mokuba nako linga vraiment na présenter mais beaucoup plus nako sepela ye mokonde a se présenter. Bonjour président Marcelin Mokuba. Bonjour maman Mopanze Sango. Na moi santé en forme hein. Ngolo nzambe zo batela biso. Président Marcelin, moi personnellement je te connais King Gando sioza si ma caméra yepe aebio mais za bande ko mususu ezamba liboso ba mona yo soko kiko se présenter devant bango po et ça la bango bien ba ye ba vraiment oyo zali yambo tokota na mama na émission na biso.
Merci maman. Topesi merci na Nzambe oyo abateli biso. Po ye tazopesa biso pe maya ofele na nyonso tosalaka po tozongisa matonde epa na ye. Ya mibale nake kolongola ekoti na ngai parce que oyebi ke na kati ya libota na biso ya Vrai Club tozali na matanga tobungisi oyo azalaki vraiment artisan oyo azalaki vraiment tokobenga ye bibliothèque na kati ya vita na kombo ya papa Banishai. Papa Banishai outi kobungisa ye il y a pas longtemps yango wana naki kopresenter ba condoléances na libota mobima ya Vrai Club et puis la famille biologique na ye en particulier ensemble bana veya toza kolela papa na biso Banishai. Marcelin Mokuba lokola baoyo bayebi te Marcelin Mokuba azali alinga masano tout d'abord nalingi sport mingi na yango nazali président ya section les défenseurs de l'As Vrai Club. En dehors ya kozala président les défenseurs de l'As Vrai Club nazali lisusu vice-président na structure na biso oyo ya encadrement ya ba sportif na kombo ya CNS Conseil national des supporters. Na kati ya vita na comité oyo tokambami na président Linda na CGS nazali chargé coordonnateur chargé à bas sectionnaire nyonso ya l'As Vrai Club partout dans le monde. Voilà, une petite présentation. Je pense qu'au fur et à mesure que là, ma découverte et qu'on continue à Très bien, Président Marcelin Mokuba. Et je profite aussi de l'occasion de vous présenter mes sincères condoléances par rapport à la disparition. Il y a moi qu'on a bino au Aoutikoti Kabino. Merci, merci. Voilà, Président, pourquoi le football congolais, les lots, ils sont en plein thé. À l'époque, le football congolais, ce qui vraiment vite à Zobeta, soit naïmana. Topé, équipe moko songo les Zobeta, équipe boé match ils en a stade. Tout le monde a vraiment des supporters, bakoye belé, bakosoma ba billet na bango. Tandis que les lots ils ont sous bongo. Les lots comment batongo, on dirait ba les mal à bango, les mal à bango football congolais, on dirait ba sepela na bango sous nangote. Nyonso ana ils a dit à quoi? Merci maman. Mutuna na eux est tellement pertinente. Mutuna na eux ils ont ba réponse est belée. Mais nako kende nako répondre na observation on na sali parce que otuni ngai na pesa point de vue na ngai. Football na biso lelo ekomi okende au détriment ya biso ezokufa ya Europe ezoya ebandi koenvahir biso même na bandako na biso liboso tozalaki vita imana mais lelo ekomi Barcelone na Real tina bandako euti tina na nini tokobanda nanu balobaka mbisi epolaka na motu baorganisateur ya sport ya mboka na biso est-ce que baza kosala mosala malamu po sport na biso kende liboso parce que tozalaka komona liboso bamatch oyo ezobetama nakopesa oki exemple moko mokie il y a de cela 4 ou 5 jours comme ça samedi passé vite abetaki na imana or que auparavant ezalaki soki vite azobeta na imana okomona même bapublicité na batele okomona même bacarnaval mais lelo makambo wana esila donc organisateur azoyeba lisusu kopesa posa na basupporter te baya na stade championnat ebetakama lisusu ndenge esengeli te ezokoma na suka te championnat eza nango déjà oyo tolobaka nini planifié déjà champion asa ayebana ke championnat oyo moto akobima eza autant match na lokuta ebetami te ngambo wana vraiment eza kodécourager même balinga masano bato bayaka na stade mpona kotala donc il y a plus de spectacle ezotekama lisu te ya mibale na ngambo ya technique toza komona ndenge babitre baza kosabote eloko oyo bato basangani mpona baya kosepela me batie mutu moko na katikati wana babengaka ye komone arbitre. Il fait tout ce qu'il veut, il prend des décisions même impopulaires parce que c'est lui qui a les sifflets.
au détriment il y a équipe où il y a limité ou bien dans côté où bapesi kanyaka pour abebisa match likambo wana pe ezali makasi mingi ya misato sport na biso omoni eloko soki ekoti politique ekendaka malamu te. Dans sport na biso politique pe sport na biso mingi politique eza na kati. Je vais parler comme ça quand déplaise le bateau mais nazoloba oyo eza vérité. Même si bakoboya yango me bayebi ke sport na biso ekoti politique. Ba mécène oyo baza lokola ba président ba club et c'est bazalaka sous na main libre ya ko travailler ou bien bazozwa ba injonction de partout de peur que ba mouvement wana ekoya ko benda désordre soit na mboka parce que eza sous tendance ya politique ba limite ekomi ba président ba komi na ba limite. Toboyi tenga mbongo parce que comment on a ndenge tokotaka match c'est déjà l'argent. Ba président ba komi na ba limite pourquoi bazoza la corrompu to pendenge. Non, c'est-à-dire quoi? Na uta na lobaki na débit. Championnat ezobetama, équipe yaka na ambition nango. Mais quand on vous dit que non, ata bobundi mais toyebi na biso déjà équipe oyo kobima champion. Et vous pensez que le président en place oyo ayebi que mbulo ezala ngo yemta kobima te. Effort nino ya kosala. C'est que l'équipe a moyen président. C'est pas seulement côté moyen en la corruption aujourd'hui qui bat record. En Europe, en Congo, ils ont question aux moyens, ils ont question à yo dirigeants pour utiliser ruse na yo au détriment de baninga mususu. Biloko wana nyonso wana tango sikoyo bato baza komona na mondialisation ndenge komi na niveau ya technologie. Yo talaka match na biso tozobeta awa toza na Oshwe. Mais match ezobeta na 20 mètres à 10 mètres ya Oshwe, les gens n'arrivent même pas à regarder cette match là à la télé. Pourquoi? Mais les images, la diffusion n'est pas bonne. Les images n'est pas bonne. Images floues, ils ont craché. Et puis, avec une mauvaise qualité comme ça, est-ce que quelqu'un peut se mettre devant son poste télévisé comme ça, Talango? Mais tiens, la Canal Plus, c'est à la match, spectacle, organisation. C'est pour cela les gens, et l'oko ils ont se périssamis son aïe. Parce que nous tous ne sommes pas censés, il n'y a aucun stade. Mais ce qui est long à la télé match na TV, na mon match na qui toko elengi. Lobi na ozakiriye, ya kolobate là qui ne peut kaka sur place na stade là qui ne ta la balle wana. Ndio komona nguma wana isalaka. Hein madame. Donc il y a beaucoup de choses au lelo football européen est en plaire, même si bango bat banda balle yango, même si bango bat bazana plus de moyens que nous. Mais au moins avec la modernisation, nos dirigeants doivent savoir que il doit emboîter les pas à Batuaba. Pour toi, on a pour biscuit, on a droit à quoi que c'est ngwana. Voilà pourquoi bango bazina bango sanda swana ya kozali boso na biso bato a pe ba le pesile lengi. Na énumérer ngo na ngambo ya arbitre, na ngambo ya ba organisateur parce que championnat la biso et si la gâté championnat la biso ils ont déjà connu nana robimana na robimate et tout ça ça ne donne pas l'envie. Il y a kokendaka otala ngo lisusu. Bango préféré bata na bango ba football la bande européen qui atala o ya biso moko. Je pense que ba détail wana la pression maman ezali oyo selon ngai na Monique yangonde ezako koboma sport na biso. Très bien président Marcelin, tout à l'heure où tu koloba parce que la ndio vraiment abokebe obi que football la biso lelo eza suna bilengi te sile lengi. En d'autres termes ngape na koloba ke ekomi nango ko boite. Donc ekomo ke mame man. Siko eloko nini vraiment ko sala lelo football
football congolais ezonga na bilengi nango supporter atonga vandi na ndaku aoki ke ve club to pe équipe songolo ezobeta habité fonga vraiment na kende stade c'est pour que stade il faut aluka vande lango penza liboso ya télé na ye alanda ne pe balanda ka ba football ya bande ko na biso ya mikili ya poto loko ni penza ekoki kosaki bilengi wana ezonga maman na lobaki na bien que mbisi pour la kana moto c'est l'organisateur c'est la fédération et la Lina Foot dans le temps to bande ko mona ke match ezobetama au moins sur une même plateau ba porte-parole ya Imana Bazali ba porte-parole avec le Bazali journaliste azo sa l'émission concurrence wana ba pronostic wana ba kopesa na ngambo ya bato bazolanda ba émission et kopesa bango vraiment posa ya kokende kotala ngo mais on n'arrive plus à organiser ce genre d'émission quand vous allez calendrier ya championnat bolobi vite à Robert à dimanche vite à sangisi mbongo na ye azui ba joueur à chaîne internement et comme dimanche bobite bobet à ce dimanche te Robert à mardi parce que Mobeko et Lobby équipe était sur le terrain au moins à coma attend 48 heures avant dans le cas contraire il faut un forfait mais baninga basi bamilengelaki au ke vous pouvez forfaiter et faire club déjà ça sali ba dépense na moyen abongama pour le match prochain ezate tout ça ce sont aussi les détails et puis na niveau ya mboka na biso tous à la compagnie d'aviation combien ou faire déplacer ba club avec ponctualité il y a qu'on respecter ba calendrier ba match donc il y a à boire et à manger dans notre sport les paramètres sont tellement nombreux au biso toko lo bakeno soki lelo par exemple na ko pesa exemple ya Bukavu Dawa alinga ya match na Kinshasa asali réservation vol na ye compagnie wana lobby dans la frette pour na ya kotika bino donc quelque part président s'il te plaît quelque part ceux qui les loba club bazoka ko déplacer te ba longwa na ba ville bazali po ba kepe na ba ville mususu ezali faute ya ba nani ya ba société d'aviation non et ça faute à société d'aviation c'est la faute à l'état j'ai dit bien l'état c'est la politique c'est la politique les sociétés d'aviation n'a rien à voir ce qui l'était la biso dans l'avion ébélé oh ils ont facilité le déplacement bon ministre à sport Moussa Naemi ministre à sport a causé le rapport dans l'état dès le ministre à sport dans la société aviation ministre à sport a causé donc ils allaient étape par étape ndenge nazolo ba maman respect à calendrier tango ezate football ekoki kokende liboso te ozomona organisation est-ce babitre na biso je me pose aussi la question est-ce babitre na biso bazaka recycler babitre na biso bazaka ba formation par rapport au scandale bon basalaka sur le terrain pour na yé mutu moko mais na sentiment personnel na ye abebisi mitema ya bato belé na stade ba bakokufa bakufi ba bazokisana ba pota bazokisani ye azongi na ndako na ye lobi ba proclamer ye akie ko arbitrer match pas mususu impunité wana il n'y a pas de sanctions quand les gens font des choses qui ne marchent pas bien il faut qu'il y ait des sanctions il faut qu'il y ait des sanctions sinon pas le copongate aux hommes la maman donc nous disons que il faut organisateur azala malamu okomona ke to bobosa na bapoto wana ba derby wana soki zongi avant match to mona bato basali ba carnaval ba ke gauche ba ke droite pour na ko mobiliser population nyonso ba ke lelo match ba match musezo beta bolati vares boke stade mutazo tuna bino lelo match ezali donc il n'y a pas l'information à d'autres termes l'état congolais pas ali sima ya makambo nyonso ya instabilité ekoti na kati ya football congolais nyonso ekoyaka kaka na mutu ya mboka donc tango ke mboka ezotambwisama bien te rien ne va marcher si na makambo mosusu oyo edépendant na mboka parce que baclub na biso so bazosala badéplacement international na baafrike na bamboka mosusu leta moto atiaka maboko sikoyo bino moko bakambi ya club esekomela bino mpe kovanda koorganize réunion moko boye boluka bocomprendre pourquoi lelo football na biso eza lisu ndenge
ndenge za ki liboso te so to bito tambola wa to che ve club ezobeta ba che télévision ya match avec club kuna ba che télévision ya ba match eza européen au moins batu boke beaucoup plus kotonda esika match européen zali koto ya match ya biso moko au moins batu ya kotanga est-ce que bosi bo vanda penza bo luka bo yeba raison nango to pe cause nango eza vraiment nini? Mais madame, cause nango, je pense que na énuméra qui a un débit, na énuméra qui a un club peut avoir des raisons, peut avoir de l'argent, des moyens, hein? Mais tant qu'organisateur, azobongisa makambo bien te, ba moyen na eza limité par la route. Parce que le championnat na to bete avec club te. Ba coach lelo match lelo to kende Bukavu. Ah dernièrement, biso bando qui même na ba jet privé. Hein? Le club s'est déplacé parce que le club avait des moyens. Et c'est tous les clubs avaient des moyens. Quand on commence à utiliser des jets privés, c'est-à-dire aviation nationale ou bien compagnie nationale ou bien il y a un cannabis exact. Il y a moins de comment qu'il y a un jet privé. Vous pensez que si on a un avion Sibé Zalaki, Air Zahir Zalaki dans le temps, on allait prendre une jet privée, c'est très coûteux. Hein? Madame, moi je pense que biso nangambu na biso to sala ba séminaire, to sala ba réunion, mais to za limité nangambu ya organisation. Parce que c'est pas avec club qui organise les championnats. C'est pas avec club. Mais la faute incombe à la Lina Foot et on fait qu'on fait parce que on est basé organisateur et à sport dans le cannabis. Président Marcelin Mokuba, supporter baza kolanda yo conseil nini okoki kopesa la bango par rapport à Union Suétali football congolais na biso? Merci. Conseil na kobanda kopesa na ba supporter parce que au moni naza ko en vouloir plus ba organisateur. Oui. Na oloba na boye, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Totika, la fédération ou bien le sport, c'est pas un club d'amis. Il faut baluka bato baza compétent. Tozo mona bazo bundana awa. Nana okoma na président fédération. Nana okoma président Lina Foot. Est-ce que réellement bato bazo postuler wana? Baza na ba capacité à diriger sport. Est-ce que ba yebi na tout d'abord na bala? Ba beta bale. Bazo ma formation nini pour ba ko diriger sport na biso. Donc il faut coacher à moto à Sengeli na place à Sengeli pour avoir décision à malamu pour na mboka ikende liboso parce que tant oyo équipe na biso Léopard na biso ezobet Afrique et okokende ba mondial donc ezalo kuma mboka elingo lo bakembongo ezokota na mboka yangwana bakambio bazokamba sport na biso basala pona mabenga na bango te basala pona lokumu ya mboka. Il faut tochaka toujours l'amour de patrie na première position. S'agissant de biso ba supporters, moi je les en veux pas d'autant plus que la vente, il y a image, il y a sport na biso eza ya kobeba makasi. Oyo komi ke bango ba komi kotala car ba football européen. Mais je pense que tout le monde a kango na poto. Real la koki ko polasi, il faut que je cite les noms. Apola ki lobby 4-0. Mais ce que Real a zobeta lobby au kutaka stade nae eza ya kotonda. Donc ba supporter va perdre raison d'être un supporter. Un supporter, c'est celui qui a Azalina la passion des sports où il y a soutenir l'équipe. Son rôle est de soutenir l'équipe, il y a pour pousser l'équipe à la victoire. Il faut supporter Azalaka tout le temps si ma équipe n'a pas pousser yango. Moi les amis ça là supporter. Na souka nango tant que yo pousse l'équipe na victoire, l'équipe est gagnée, yo gagné ni bisengo wana. Alors ba supporter rebelle ba kota bolembu, ba supporter belé ba se lancer kaka na trafic oyo et comme na milliers à balles par rapport na baloto par rapport na babiloko belé c'est ce qui a donné cette envie là. Mais ba supporter ba les battre pour sport na biso bonga il faut biso moko na to bandano na ko soutenir yango yango wana na lobi ke ba kambi ba s'organiser ba tia ba bitre malunga ba tia ba respecter calendrier et au moment sport na biso ko bonga.
Voilà, président, merci beaucoup. Je crois que Bandeko Balandio vraiment la bouquet bignonso. Mais Bandeko Msou Bazolanda Biso, le roi maman Mami Wanja, première dame d'Orléans, Bambote Bisiko Zali, Abi Azo comprendre sous position avec l'MT. Yéouta tourné un téléphone avant Yamba. Abi Sylvie, le corps Yamba président, le corps Yamba président Marcelin Mokuba, tourné un nouvel club à moi Kenda Wapi. Et Zalaka, quand tu es coupa parce que position dans votre zone basoute, Amadou Djabi, à Kenda, le roi, le Lobozana, Hassan, Obocha président. Est-ce que V Club Lelo, et ça peut promettre que non, le Lopez Toché, V Club et mettre une équipe nouveau Songolo, V Club peut à battre record, ne pas battre record par rapport à Gold. Merci maman. Et puis ça, maman Mami Wanja, V Club est coufité. Première dame. Comment on a V Club est coufité? Étant donné que Biso Marcelin Tozali, na Bakamignon Soto Kamara Vita, Tozana na Bolingwa Vita, Vita et Koki Kokufate. Certes, na bon moya moto, au Koki au Trébiché, au Betty Libako, au Télémi. C'est ça l'homme, mais ça divine, mais ça loi Nzambe. Mboula Nyoso Kara Vita Vita Te, ba voisin Bazali, ba no Tobota ba Renaissance Bazali, ba o yeye simawana parce que au moni biso na Vita totika la kaka statue ndenge wana to bujaka te. Mais ngambo wana musu bazo continuer robota to yebesika ba kesuka te. Mais avec club ezali. Avec club ezali, avec club on essaye un peu de travailler afin que tous zongi sabilengi ya bale. Je pense que so mikolomi baleo ozo kota stade okomona moi changement ekoti. Okomona que to bandi ko zongi sa batu pembeni ya stade pour équipe bandi compromettre. C'est-à-dire quoi? À chaque début de championnat, à chaque compétition, il faut équiper ça ambition, il faut équiper retenir l'objectif nango. Cette fois-ci, avec le badi que tous en compète à l'inafoot, la playoff Oyo, c'est pour être qualifié pour aller encore en Afrique. Tous ont dit Lenguana. Pourquoi pas aussi rafler la titre? Parce qu'on est encore dans la course et rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu dans V Club et profiter. Maman Mami Wanja, réponse Yangwana, président Ayanoli par rapport à Yamotuna Nayo. À l'époque, tu es qui V Club, équipe à Mbongo, équipe à Makasi, V Club Azaiki Naba, joueur au Bazali renommé. Mais le loboye, V Club Azoko Kalisus Kobinisa Mbongo na été pour assommer joueur. Le V Club, on dirait joueur, comment on va encore bazana, on est joueur mora ya bongo bongo, donc joueur en bazoko kanabango sous-souté. Donc tozo e baté ce qui est anini. Et ça que V Club azasu na mbongo te, V Club alingati kana ema solo ngo ya football to pendengeni. Merci. Mama balwaka bana ve ya bana mbongo. Bana mbongo mais mbongo to mo la sous-souté président. Merci. V Club na uto yebse OK, V Club toza ko bongisa. Babongisa ke loko ebebaki. Ce n'est pas na yo eza bien au bongisa nini. Toza ko bongisa passe na kibomoto na confiance na biso to yebike quelque part makambo ezaki ko simbate. Bakambi oyo bauti ko kamba biso dernièrement basalaki makambo ndenge sengélité. Vous savez, na ADN ya fait club tala ndenge to uti ko beta mikolo lekiawa. Parce que ozolo balika mambongo. Toza na ba joueurs étrangers combien avec club? Ba joueurs wana bayaki pamba te. Baye pona ba bisoko tali ba budget na bango eza ba mbongo ebele. Ça manquait une petite organisation. Oyo ezalaki que même si o tchembongo na ebele, mais ceux qui ont organisé te mbongo wana ekomona na te ekoyeba na te. Avec les bazaki ko subir likambo ya organisation. Yangwano monique changement oyo ekoti na vita parce que les autres ozo pone changement en quoi? Changement na mentalité, changement d'organisation, changement na façon de soutenir l'équipe, changement na façon de contribuer parce qu'un supporter doit contribuer. Les raisons d'être d'un supporter c'est contribuer pour son équipe. La loi nous dit qu'un reconnu comme membre d'une association, c'est celui qui est à règle de cotisation. V-Club étant une association, pour dire que tu fais partie de V-Club, tu dois contribuer. Et c'est toi qui contribues. Tu ne contribues pas, mais tu mets un verre noir en disant que non, je suis V-Clubien. C'est ça l'organisation.
C'est ce que j'avais dit, il faut que l'équipe doit être organisée. Par où commencer? Touti na bechek. Oui, bien, tous les joueurs, touti kobet, tous beta. Au moins, il était que ce que vous avez madame, vous n'avez pas constaté que tu bandi ko zongi ça pour rajeunir l'équipe. Tu bandi ko zongi to sali to zongi si ba joueur moi belé a na quelques jours on est touti ko zo ushindi Juma okomona lelo na stade to zongi si ba ibunga to zongi si ba to 4 5 joueurs ba uti na Bukavu tout ça na céleste. C'est pour dire qu'il y a l'argent. Mais c'est que cet argent-là doit être bien géré et que dans l'équipe, il faut qu'il y ait l'organisation afin que les résultats soient bons. Pourquoi Tchabambon on est belé? S'il n'y a pas l'organisation et la bonne gérance, l'équipe est au Kenel Bosoté. Au Bandaka retourner. Tobeti avec des mandats, il y a Madame Vestine. On peut zalaki na ba défaut na on a ba qualité na ngo parce que banda président Misiatika biso tozomona que équipe eza kokita to ko beta na mandat ya président Amadou oyo pe to monika que équipe ezo continuer kokita ndie to lobaki non to koki ko continuer kotika équipe biso to lingaka ekita bongo te to sali nini to poni na kati avec club toponi na kati avec club avec bien oyo biso moko toyebi bravo na bolingo nango baza na bon na bonne équipe na bango parce que quand tu viens avec club comme un businessman tu n'es pas avec lui bien. Mais président San Azali avec lui bien. Donc le changement premier San avec par rapport à président les cas de bois ça a changé. Bon maman, je disais que total inakati avec l'EM. Moi je vous informe que tous les présidents Hassan Akamabiso les alliés pour na ba milliards pour na quelques petites ezanga mbongo te. Mais tous tout d'abord parce que Aza avec lui bien. Aouti na section a brisé beta pebele na bolingo na ngwaza na vita. Je pense que ceux qui va pèser au bakopesa et pour kamba vita akokamba vite avec loyauté et dévouement. Ozomona parce que avec les besoins de businessman, je pense que vous comprenez le qu'on a zoloba. Le loyo ata ozana mbongo ndenge na lobaki dès le début, mais ce qu'on a na bolimoté, oyebi pe lo kozo salate et okende libosote. Mais nous pensons que le président San c'est l'homme qu'il lui faut. À ce moment où biso tozolinga to remonter équipe na biso. Président San c'est l'homme qu'il faut. Hein? Na moment où vous avez remonter le club. Et Amadou Djabi a ça que l'autre côté. Donc mais je vais corriger quelque chose. Bâtir que Amadou Moutamema on a vite mais bâtir que ne Bamema Amadou na vita. Ah bon? Oui. Parce que Amadou est venu dans le club comme le gérant des biens des Turcs dans le club. Il y avait une partenariat. Les Turcs et le club. Et Amadou était là comme un gérant. Pour Azaki ko gérer, bien il va dire qu'on a fait club. Comme ça n'a pas tenu, il est parti. Mais nous disons que entre nous et les Turcs, il n'y a pas de problème avec Mivest. Il n'y a pas de problème. S'il y a un contrat, quelque part on a dit il y a résiliation du contrat. S'il y a une mission, quelque part il y a un mot démission. Quelqu'un qui n'a pas bien fait son boulot, il doit démissionner. Si le contrat n'est pas bien respecté, on doit résilier ce contrat-là. Mais entre nous et les Turcs, l'ambiance est revenue parce que tozongi si ma base, tozongi si ma solo, oyo esengi que lelo confiance wana avec le bapé ça bâtir que confiance, bâtir qui peut pas donc ça avec club confiance pour na nini pour équipe na biso ça nini et mata. Tomo ke malembe na suka ya émission na biso président Marcelin Mokuba ozali moko ya ba président il y a oza président plutôt ya section les défenseurs de l'As Club. Projet nini ozanango lelo pona V Club. Projet ni président Marcelin azanango en tant que moko ya ba président ya ba défenseur ya As Club. Projet zali. Oui maman, omoni na statut avec club. Oui. Muboko esika makambo evandi
à part assemblée générale, à part coordination, c'est les supporters. Ozomona, ce qui est organisation est un supporter et l'autre moko ekotambola te. Toza la charge makasi. Oyo moni na mikolo ngaki koleka. Biso na kati ya section na biso to organisaka ba journée de réflexion. To salaka dernièrement na année passée, to organisaki journée à les droits et les devoirs d'un supporter vis-à-vis de son équipe. Parce que le supporter n'est pas nécessairement c'est quelqu'un qui attend les résultats. L'équipe est bête gagnée à ses pays. Non, le supporter aussi a ses devoirs. Qu'est-ce qu'un supporter peut faire pour son équipe afin que celle-ci doit aller de l'avant? Donc, tout ça là, la journée. Dernièrement, on a organisé une journée avec le bien Zongi Savé à Namutema. C'est toujours la section des défenseurs de l'Aspect Club qui organise Rabiloko. Mais dans le comité général des supporters, où est le président Linda. Je salue en passant président Tozali na mabongisi ebele oyo tolingi tozongi sa ba supporter na mulongo. Je ne suis pas porte-parole ou bien mandaté ya redévoiler makambo wana lelo na kati ya etandoike na yo, mais na rassurer yo que soki bakonzi ba pesi biso baton wana ya kokamba ba supporter ezalaki choix moko ya pambate. Donc tozongi c'est la bango à sincère que na ngambo na biso lokola boponaki biso tokolakisa bango ke toza ko mériter par rapport na musalo tokosala ya organiser ba supporter omoni match eleki awa bato bimaki to bandaki playoff bato basalaki envahissement ya zone neutre mais match oyo toti kobeta na de ring mobulu ebimaki omoni ke arbitrage ezalaki bien te baboyi penalty na biso basupporter batomboki toyebisi bango malembe le fait que déjà mentalité bandi kokota que la coordination doit estimer erreur ya kopona biso po tozo sala musala ya ko encadrer ba supporter po to pekisaka mobulu na stade to boya ke équipe ezwaka ba suspension. Donc na ngambo na biso to lobi boye supporter nyonso il faut azala na appartenance na ye. Par là je vais dire quoi? Il faut ozala na section na yo pour na on contribuer. Yo tche 1000 francs, ngana tche 1000 francs, papa caméraman a tche 1000 francs, tokomi na 3000 francs. L'union fait la force. Donc, vous avez une section qui peut jouer un rôle dans le football congolais. Bien sûr, parce que les supporters doivent soutenir son équipe. Il faut que ça va au maille, il faut aller à pomme, il faut passer à la boue. Donc, on tire à charge, c'est pas le président. Comment biso va sectionner Moussa na biso? Comment cotisation na biso wana? Yango peut to sala ba préparation ba match. Yango peut to soma ba jouer ba pomme, to sala raboye. Donc pour na okoma na niveau ya pour soutenir l'équipe na convenablement, tu dois appartenir dans une section. Yango na toujours senga ba supporter balongwa ba supporter ya réseaux sociaux. Balongwa ba supporter ya WhatsApp. Balongwa ba supporter ya balabala. Bakoma ba supporter ya ba section. Dans la section, il y a un président, il y a un secrétaire, trésorier, au sein de l'organisation Nabino, boyé, la coordination équipe, beaucoup de lettres, équipe est installée bino officiellement, et puis si bino PV d'installation, à ce moment-là, vous êtes mandaté de parler avec club. Vous êtes mandaté né au Monaka, la staff les défenseurs de votre club na Oshwe, au Monaka, chaque drapeau à Vita, parce que nous avons le mandat. Parce que nous avons été installés officiellement et reconnus dans l'administration de votre club que quelque part à Oshwe, il y a une section là-bas. Donc, pour soit autorisation, on a la vita, il y a vita, il faut passer la procédure. Les attaques au sein du groupe, il y a WhatsApp, au lobby avec les biens. Non, aux avec les biens, parce que mon thème on est vita. Mais officiellement, vita est bioté. Voilà, Moussalo Tozalango, Bitumbao Tozalango, Bisso, bas sectionnaire, Tozako Lukato Bongisa, to encadré bas section, Bona, équipe Nabiso Sanine, et Zala, Naba pilier à Makasi. Très bien, président, Romina Souka, message nous pour lancer, Naba supporter Nyons, O Balandio, O Bazako Landayo, dans le moment où y compris bas sélectionnaire, O Bakontaka sur yo, O Bazaka Simanayo,
message pour na bango. Merci. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans la section les défenseurs de l'As Club. Vous savez, section nyonso tokchaka ngo eza esika bato basanganaka. Tokoki kobosa na socialité. Lelo na section les défenseurs de l'As Club naza papa o naza nesengo ya kolobake naza kobalisa. Na section nanga nous avons 4 mariages où ezolandana na mbulo. Félicitations. Pour balobaka ke batu ya bale, bana basi ya bale, babala kake. Bana basi ya bale, non. Lelo boye bazobala les défenseurs bazobalisa. Ritz et Tuna azobala. Azobala. Ere mariage. Fiston Bolumbe azakobala. Yvon Kabei azakobala. Dorine azakobala. Dans les sélectionneurs et les sectionnaires, les défenseurs de l'As Club, vous avez vraiment kobalisa. Na pesi bana nanga félicitations parce que bayokaka conseil ya papa. Yango nazo senga pena ba papa mususu. So moni mwana zo umela. Tinda loye na les défenseurs. Les défenseurs parce que les défenseurs liba les oyenga à cause de pakola mia ya papa Mokuba et wa mona pe mwana bali donc a net blague. Alors na yango vraiment na pesi félicitations na ba membre na ngai et na kosenga na ba membre les défenseurs ba yebi ndenge to salaka. Ba yebi mabongtini no to salaka soki ndeko na biso azobala parce que nous sommes déjà une famille. Ba yebi ke na libota to salaka bo to salaka bo. Ba ngani ba koksi ba devoir na bango te baya ebele baya kozongisa baya kosisa devoir na bango afin que to organiser ba mariage ya baninga na biso et le kanesengo ndenge to mesana kosala. Très bien. Na yesko ko batsa na ngambo na biso ya CGS oyo président Linda za ko kamba biso c'est un vieux routier ayebi ozo sala ba supporter to pesa e confiance tous à la simanae pour nous soutenir parce que balobi Moubali ya maman Azali papa. Donc c'est président Linda qui est le papa de tous les supporters. Bisognon ça va faire bien tous un devoir ya kozala simanae toujours à travers la section na biso. Tout y a dans la section Nabiso, toi pour soutenir les canistes à Papa Linda, afin que tout soutenir Préfet Club Nabiso et que Neliboso, bah résultat, et qu'on a malade à ce moment-là, et c'est qu'on a l'angambo Nabiso. Donc on a quelque chose à mbote na libota na ngai na bana na nga, Jessica Mokuba, Brianna Mokuba, Joël Mokuba, Stevie Mokuba, donc la famille Mokuba tout en entier, bambote na bino, nyonso na maboko nzambe. Na kati ya section na ngai vice-président na ngai Eric Mumba na ba marié. Si je vais encore réciter Fisson Bolumbe, Maman Dorine, Ritz et Tuna, na Yvon Kabei, oyo bazobala mikolo Nzambe apambola bango apesa bango ba moyen afin que libala na bango esalama na kimia pe nesengo nyonso na bana vita nyonso rendez-vous ezalelo na stade de Martyrs tozobeta déjà lelo na stade de Martyrs pronostic na ezali muyaka akozonga nesengo akozonga nesengo 3 points wana eza ya biso. Voilà. Okay. Merci maman. Donc muyaka nde club biso tomi benga na rabayaka. Très bien président Marcelin Mokuba. Merci beaucoup na bino nyonso bolandaki émission oyo ba supporter ya Vita. J'espère vraiment bo sepeli boyoki président Marcelin Mokuba ndenge expliquer vraiment par rapport ya ba mituna bino boande ko tuna ke club tozo ba soute ba président musala bango nini ba sectionnaire bazo sala eloko moko te ceci c'est là boyoki président ndenge vraiment alobeli a yanoli plutôt na o nyonso etali football congolais. Merci pe na bino nyonso bolandaki émission oyo. Merci na Emoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha. Merci beaucoup na King Ganda ozaki sima caméra. Merci na bino nyonso bolinganga Sivi Bahati. Merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne oyo. Yo na lo s'abonner occasion yango pona yo ya ko s'abonner na chaîne oyo ya ko aimer ko commenter ba vidéo na biso pona lelo to suki awa e ngana bino to kutani prochainement pour un nouveau numéro na biso. Bye.